Tolanda, il y a des dessous des cartes, Ndiambaza Mounene, visite il y a Némi na niveau Makala, ils arrivent filmés par service à renseignement. On a montré tout dans Tibal, oh yo, on a répété visite à Némi na niveau Makala, tu n'es pas ça la convention à caméra. Hein? L'homme ça va bien un Tibal Kolobate, mais le but à les ivroyer, ma bouche là va me tuer ma bouche. So ils ont été le bagage. Bah remarquez que non, caméra commence à contacter moi ma casse na niveau ya prison. Il y a des années à caméra va tiens na carte chambre. Alors toutes les conversations, tu vas na Némi na caméra, nyonso service à renseignement ça là. Caméra lui ça va déclaration moi grave pour na Tshisekedi. Parce que l'ennemi géré à FCC va comprendre que petit à petit Tshisekedi a livré Kabila devant ces pays. Alors bah c'est une caméra, bah garantir que non bah ça après bah bimisaé, mais une seule condition à ça va déclaration ouverte tout contre Tshisekedi, tous les bassins qui peuvent bah non moi si il y a Tshisekedi. Aza ya moi sa caméra oh ami dalanda kai. Ya bah les penda do ya penda ya boité mais ya famille. Donc il y a des secrets musus des mensonges, des trucs, tout y a donc ils appellent la diabolisation do salti na batu musa ya musa idps ba oza dipé. Bah on est ça jo ba ngba ça na suka FC Samundi a komi na suka komi na kwa emir Fachi a poussé ti na suka emir donc amoni na zana sika ok na minsote pourquoi na bana mboka bande ko na biso ba talamuka to benga ba talamuka da ba fongoli miso ba biso ba bi ata boke wapi ata bozonga pe Fachi Beton azana mission et pas na un mandat exacté bo sala de toute façon boke na sima ya Fachi boye bandenga ko konzamboka boye bandenga ko konzamboka na miso sikoyo ba bia bango da ba sangani pion bango bando linga te za caméra to ke ne pas sima ya caméra to ebisa caméra ko sana makambo ya ko kosa poza muto lokuta lo ba n'importe quoi pour biso to kozana sima na yo to ko soutenir yo mais ba ça erreur pour na mix o Fachi Beton sima makambo to bango ba bisa caméra na mécanisme ni pour caméra ça moyibi ya mboko ya mbongo ya peuple congolais abengisi des avocats français au fallait baya mais que bazan majorité na parler ba PCP amnistie alors ce caméra ça biloko wana er yango la tien faut batu ça ba déclaration mensongère contre checker des sous gandé to yebi déjà ba kabane na bango tous les complots na bango ekozada de voler oh ba ko bimisa mlo bango abi ba d'abord na résultat et ça ba résultat ba élection doit pas na biso pour anda procès troisième procès deuxième procès abi que non ma vie est à danger caméra le babo na za 20 ans et pas politicien ça liwa à son âge à 70 20 ans wana do liwa et ainsi comme tu regardes cheveux pera bimsanyo so okufa na prison okufa kaka mais biso beto bossa ni tata ngabi ma vie est à danger suka longa suka sekelo bagini bazoluka ngaite bazoluka ne mokonzi ya mboka da bisa secret sigana c'est que bango kabala bango zaki ya koluka mokonzi moko déstabiliser Fachi Beton basuki bakokite ba moni ke ba benolo ba démissionner ba dévoiler ba secret nyoso ba moni kuna bango to ba bia chezate to ke pas caméra caméléon to ko akende ko kosa makambo ya kosa caméra analyse nous peuple congolais mona ke tant on a bisabino caméra zaki pion kanambe police banda ko nzimate yango ba secret ndeko ya liboso zalaki Olive Lembe ya kena ndaku ya caméra kotala nani mosi na ye amida na bana sate na ndenga nini yo kene kotala ye bana oyo bakufela ba parana bango na ba marche salama na époque na bino Rossi Chimanga Thérèse Kapangala jour nino zo makanisi ya kobeta tout na ketala ta Rossi to Thérèse Kapangala ba famille watika Nemi Molani eza cartes oyo bazaki na cartes zalaki entre bango na caméra zaki nini caméra zala na sima Tshisekedi tous les complots tous les cabales tous les projets na yo bimisa bango libanda caméra komaki na temps oyo suka oyo komaki ya dossier en 100 jours bangaki ba dévoiler ba secret na ye akenaki kinga kati. Bonjour, bonsoir na balandi nyonso ya Avimbi ya TV la voix céleste. Mbote na bino bozali ebele partout dans le monde boza kolanda biso par l'avant internaute wana na niveau ya États-Unis na moni Pasteur César Munganga to na niveau Europe Mama Konde Chita la main de s'opprimer na Suisse na France Mama Kabasi Charlotte na Belgique Mama Dédé Charlotte boza na Asie Océanie en Afrique sans oublier en République démocratique du Congo ezali mwana bino ndeko na bino Moïse Maoka Antiba l'émission na bino bolingaka toloba toloba auto ça décryptage ya actualité politique na bosante na pesi mbote mingi na caméraman c'est ma caméra ozo permettre ba manger ça bien boé John Maboke Bende skazali na pesi mbote alors nazali ngai moko nazali na invité aux déjà ba yebi déjà ba yebi
au plus pour la première fois na yende to ça décryptage ya actualité politique to sonné masole belé katumbi makamaso katumba propos tenir pour na deuxième mandat Tshisekedi makambeta li visite ya Bechole Nemi Milon ok visite la bando filmant on a caméra na kinaka tu na ba désormais Kabila nyonso on a tout actualité politique nyonso to ça la analyse d'un niveau présence ndenge ba communicateur ba communication baza ko information discours mon côté avant ça la bimi nyonso to ça décryptage il y a actualité politique azali mutako se prendre yemo kazana se prendre de Fabino là man santé bonjour bonjour mon ambo Kantibal ouais bonne santé santé moi muke na ngolo c'est présenté pour na bandeko batalo pour la première fois ba image ba leva ka ba sa ba bi au mona to au bang comme banga to ni c'est présenté bandeko wala no siko mbote belé partout bozuli baku ya kolanda biso na mukola lelo au moins na bino ya na bino leki na bino value satellitaire na pesi bino mbote belé partout bozali elengi makasi ya kosola bino so lelo donc na kimi bino te na bangi pe loro te mais ezaka ba contretemps ya ngwa bando mona ngate meto zali to bundaka pour na mboka toujours. OK merci to bunda pour na mboka ndé no mona situation ya mboka eto kendeni paysage ya politique ya RDC ni tozo kendela mboka na biso ekomi na couleur ya sika na mopepe ya sika na dollar 10 dollars 20 000 francs de mopepe sika mopepe ya sika papa na biso yo masolo ya mboka Congo eza masolo lokola mboka Israël na mboka Egypte na minute oyo peuple congolais azozwa elengi esengo ya kozala peuple congolais partout bazali na minute oyo toyebi bien passe ekomi balobaka libumunza lezaka na matoi te wana toboyi te mais na minute o Fachi Beto abeti déjà diplomatie ya likolo oyo kala mingi te moko alobi azokotisa peuple congolais na terre promise. OK akotisa peuple congolais na terre promise to abodi directement province jeune biso Rosa Malonda baboye ato comme ezotanga manaka kadima obabe aza muto ya IDPS bino boboyi muto ya FCC bodi bocha muto ya IDPS ole kandeni nani ya ko succéder Corneille Nanga parce que Rosa Malonda baboyi commentaire neza pona bino babi muto kadima na comme ezotanga mi kadima aza muto ya IDPS batala muka la bata FCC ba bolingete osuka ndeni biso tobwaki Rosa Malonga te Rosa Malonga muta boyaka ezaki peuple congolais en général aki IDPS te Malonga zaki lokola mutuka o ba changer couleur o azaki pembeni ya kanambe police bazaki na yebi ba tous les cabal makambo mabe ko violer ko kosa ba résultat lokuta yebi makambo wana et puis ba bandaki o ba pona Rosa Malonga bino na IDPS Malonga ayaki pona ko défendre Tshisekedi na pouvoir na été Malonga azalaki mutu travailleur à Seni chargé de questions en Seni akoki ko répondre na makambo eteli makambo eteli élection yaki teke o abundeli Tshisekedi a défendre pona Tshisekedi eza mamba lokuta biso ndeko na biso kadima aza ndeko oyo ya IDPS aza ndeko peuple congolais asalaki moyibi te akosa te ye to batie wana tolobi te kadi to imposer te bako voter soki ekozala permis azala lokola mokonzi ya Seni akozala mokonzi ya Seni biso to imposer mutu to na état de droit na mboka mais c'est interdit etia mutu aza na politique osama na botetaki aza mutu ya PPRD alors kadima selon les informations tozoyoka aza mutu ya IDPS ndeni bolinga boboyi bato ya mutu ya PPRD bolinga botia mutu ya IDPS kadima aza patriote congolais lokola mutu nyonso qu'est-ce qui prouve kaza mutu ya IDPS wana eza nde bakabali na bango balingi te bacha mutu aza bango kasi te yo moni te makambo mbongo asalaki ti omoni makambo marche asalami ya ba 2 jours oyo ya ba le 13 na ba le 9 wana mutu aluki makambo mutu eza mbongo ti ambongo yo comment expliquer yo kuti baprésenter bacandidature yo moni kaka bakombo ya baluba misato bite bao baza baluba bakasayen baza bandeko ya Tshisekedi bakoki jamais kozala esika oyo ifo balongola bango entre temps amonaki Rosa Malonga ayebi Malonga très bien depuis kala il fallait bate nde bolongola to kombo tolongola pe na Malonga mayele lokola mokonzi cardinal alatiki un tribal o azala na mutema bite tolongola bato bakasayen to tika bato oyo mususu bata bakongo bata ya mboka na bango bazala wana siko lelo moni makambo ekende na mitso oyo biso tozana te pona o Malonga o tonete Malonga déjà longo déjà kei déjà tout tourner page na mitso to luka muto aza crédible o ya yibaka te o ya kosaka te asala musa pona peuple congolais. OK merci lobi matata pona za convoquer na liba parquet ezandeni le matata ponyo na réunion conseil des ministres au chef de l'état après c'est hors de batou ba de tout n'importe bukanga lonjo lobi matata pona za convoquer donc quand on rend des bandits bendereni ana barso ngo eza acharnement bendereni bango bamona ki ngo maseki matata pona convocation matata ponyo lobi ne pas parquet ma exact Tshisekedi te matata ponyo azana compte à rendre na peuple congolais na mbongo ya iba ya bukanga lonjo a détournant et ça chef de l'état
eza moto afongoli atindi mpe tia afongola dossier eza ministre ya justice eza Tshisekedi te matata poni ya détourna mbongo ebele ya bukanga lozo ezala ya bastade municipal eza mambo ebele na se wana il faut aye na justice mais yawanganaka mpe eza ye te bawanganaka bo kamera ayewanga neti bongo banzima moyibi omona moyibi ayibi anziliki ngani nayibi babengi ye soki eza ya lokuta akende kose présenter justice esala mosala nango. Ok, merci à Keneko se représenter. Juste ça, Moussa, on continue. La politique à RDC, géopolitique à RDC, parti mon côté, yé mon côté, à Kenda a pouvoir, ils ont toujours la coalition. Alors pour l'instant, allié mon côté, il y a Tshisekedi fidèle, ils arrivent INT. À la Lio Mangamazo Kende la Bino, il dépend déjà tout ça, pour ça, comme en 2023. Donc déjà, Kamera a condamné beaucoup. Allez, il y a une alliance en 2023, Tshisekedi a réalisé son deuxième mandat. Et aussi, quand il aller à makasi biso tosala ngo za peuple congolais to la pour ça to sangana na ba miyibi te bata ba ventir te yo moko mona ki na stade de martyr to tondi sa stade de martyr sa robenga aller mo ya wana poto sa ni mambo to te to za mama pour ça valete 2023 na biso mais dernièrement to mona fak donc akenda kutala kabuya to oui yaza bona papa oyo abundi bitumba o aboya buzoba boya ba bêtise yeto yebi papa moko malamu to bengi ya bitek to bengi te pour aller na biso yaza ki déjà muta EDPS alongwa na kino sa parti na ye aza mona ndako soka ye na parler za te ke o to na pour ça allié mo ya poto ke bunda bitumba 2023 to na pour ça bikobunda na mutu te et puis tout ça déjà sûr que to bunda to robeta bango to bakao match ça bien. OK, merci obeta bango to bakao. Alors on y va présence bakangi quelques communicateurs ou à présence au besoin discours mkonzambo ka va tant déjà mission na réseaux sociaux. Alors batona batie mo maboko et puis journal lelo aussi la tête to comme lobby nomination monsieur à niveau ya présence. To baton baza bata in to ba non ndé bato remarquer pe banda caméra aza na prison bato ba okufa souté ba document mansoute finance caméra mtazaki ennemi Gérard Tshisekedi mtazaki carte Jonker ya Kabila pembeni ya Tshisekedi bendegeni. Moi na ndeni moko discours mkonzambo ka fait ça les déjà ba bazo mission déjà avant. Merci beaucoup mon mboka Ntibali yango toyebisaka bino tozalaki na ba pion ya mabe pembeni na biso o bazaki ba caméléon o bazaki ba ndeko na biso caméra toyebisa ndo sabino depuis kala caméra azaki caméléon moko alaki pembeni na Tshisekedi pa bimisaka tous les cabales a ozomona ba nomination ezaki ya armée ba nomination ya de France Benoît Luamba a démissionné ki soki caméra azalaki na sima Tshisekedi yeba ngo ke makamanto yenga ezala mposa na minutes o sikoyo Tshisekedi tous les cartes azobeta et pas ya kinga kati ezokoma lisusu te caméra azaki mutu moko soki azaki pembeni na biso ti lelo makambo esimba te yo moko cholo ba bato bakufa asusu te bafuti information ezobima susu te mais lelo tu comprendre que ba pion mususu baaki na se ya caméra to saki bango les regards na minutes oyo nzamba apesi peuple congolais mokonzi wa malamu o kolongole na kati ya passe tango yozo na kabala mabe ozo na ba projet mabe pona ko bebisa bokonzi wana o journaliste nzambe likona yango zo mona lelo bandeko na biso ya RTNC bandeko na biso ya présidence o balobaka bango bazasi mais fachi beto babunda ko bitumba te bakoma osala buzoba ba bêtise yango wana bazobima mposa kala mingi te bango to bakende singa matembele ndeko mona mai ya Ntibali na miso basu na souffle muke bango to bazana kati ya fili o azosala babula mabe bakabala mabe neti bandeko na biso na ba journaliste comment expliquer chef de l'état nano s'adresser asali makambo na ye nano abimisango na miso ya bato bino bozi quelques maloba boké boboki yango na ba réseaux sociaux quel sont pour l'intérêt ko sala ke ba bimisa ba fausse information ko déstabiliser chef de l'état comment on a ka makambutu oh ya ko na barrel salarial awa ya ba tous les bato cabinet et bimi na réseaux sociaux bo ba futa ba $15,000 n'intérêt nini ko bebisa bokonzi ya mwana mboka Félix Tshisekedi ko lingate asala malamu peuple congolais lingi yango na tous les dinosaures en cravate rouge déjà bazali banda misu ya nzambe ezomona bango oyo ako compléter mabe pour contre Tshisekedi ayeba ki a déjà dévoilé. OK, merci on a dévoilé donc petit à petit l'émission na biso d'abord toi toujours le sujet caméra zo ba visite après visite on a ba interdit sous mutu monta ke ndotala ba visite atale muta kendi boso za nani abeshole après abeshole coordonnateur FCC Némi. Donc c'est-à-dire caméra nga ça retour au Berkay. Donc il faut quoi yemba que non quel soit qui détermine l'origine. Ba beti mwana mupaya na mwana ndako, mwana mpaya ki pana mwana ndako atalika na okeba na zongo ndako. Osa commenter na attaque politique, attaque analyste na visite au caméra zui et puis na interdiction ba boyi batu. Ni moi c'était pas que doter sur la makala. Commentaire muke na bano bola dosiko. Merci beaucoup mon mboka Ntibali. Ndeko na biso caméra au peuple congolais on doit comprendre te peuple caméra zaki
proche pion ya makasi ya Kanambe police na kati ya présidence ya République. Comment on a eu autant en banga te? Kanambe mais kombo ya Kabila eza ya kobambela kombo na vrai nom na ezaka Kanambe police ezanga te. Comment on azula ngwa? Kombo ya Kanambe to kombo Kabila. Ya Kanambe azula ngwa. Kanambe eza kombo babotole papa nena mama na ba pesa ye. Kombo ya Kabila mutapesa eza baba wa Kingo ebito ebi yango te. Na kati ya Katanga o lelo a traiter ba Katanga ba. Maso kombo bino ozwa ngwa. Mais ye baba wa Kingo bato ba pesa ye kombo na bango nde baloba ezanga ite bato basala ke balongole ba boti ya mbulo ya kinango ba pesa ye chaussure bango nde ba bimisa ba secret na ezanga ngati. Ok, commentaire mukende ba interdit ba visite wana ba visite esalemi wana analyse ni osa. Peuple congolais mona ke tant to lobi sabino caméra zaki pion Kanambe police banda ko nzimate yango ba secret. Ndeko ya liboso zalaki Olive Lembe ya kena ndaku ya caméra kotala nani mosi na ye amida na bana. Sate na ndenga nini yo kene kotala ye bana oyo bakufela ba parents na bango na ba marché salama na époque na bino Rossi Chimanga Thérèse Kapangala jour nino zo makanisi ya kobeta tout na ketala ta Rossi to Thérèse Kapangala ba famille watika Nemi Molani eza cartes oyo bazaki na ngo cartes zalaki entre bango na caméra zalaki nini caméra zala na sima Tshisekedi tous les complots tous les cabales tous les projets na ye bimisa bango libanda. Caméra komaki na temps oyo suka oyo komaki ya dossier en 100 jours ba ngaki ba dévoiler ba secret na ye akenaki kenga kati ko senga Kanambe police a payé 50 millions pour le refuta mbongo ya oyo ya yibaki de tourner ki ya 100 jours Kanambe ya boya habité to yokana na yo na yo boy obomelanga ka Tshisekedi na 20 personnes na kati ya cabinet na ye na lobby eza ya solo et bongo ba bien on Kanambe sika za bien on to fokani oyo ndeko la biso caméléon papa ti to yibi yo ba na bien on Kabila aboya robité de yokana kina yo oboma Tshisekedi mokoki oboma ete alors moyenga pena peso mbongo zate ekosimba te caméra na Kanambe police ba bebanaki kobima o Kanamba ndeko na biso caméra kendaki na sima nango oyo Célestin Tunda akasende afongola ki dossier ya justice afongola dossier ya justice pona ko interpeller ndeko na biso caméra makambo etali ba saute de mouton ba 100 jours le chef de l'état na ministre oyo ba comprendre que ba sous espace te FCC bango nyonso baza na kati ya libulu et puis baza na kati ya filet oyebi soki mbisi bakangi na kati ya filet asalaka de toutes façons abima tango otsa ba toutes façons na ba ekai na ezokanga filet na mix oyo ba sous na sorte ba bite tozonga pa ya caméléon to yebisa na 2023 to sala biso ba na yo to bundisa ka Tshisekedi akene musika mena ministre au peuple congolais déjà fongoli misu to yebi déjà ba carte sa bango onde ko abeshole bango ba ndo sa Tshisekedi toza na poste ko mona clair na makambo etali 15 millions bango le bachaki makele na ba télé na ba média siko lelo bango wana ba kepa caméra ba kebeta ba carte ya seto yebi ba jeune bango tout ebi bandeko na biso église catholique bango nde baza ba première pio bato ba yini mati Tshisekedi na comprendre te bato ba na continuer ah bandeko bolanda il y a des sous des cartes njamba za munene visite ya Nemi na niveau makala ezali filmé par service à renseignement wana mutu mwa tuna ntibal oyo oyo za ntiba na répéter visite à Nemi na niveau ya makala tine bossa la conversion na caméra hein bilo musa ba ntibal kolobate mengape le bita les ivroyer ma bouche là va me tuer ma bouche so ezali to lo bakaka ba remarquer non caméra commence à ba contact moi makasi na niveau ya prison il y a des na ba caméra ba tia na kati chambre d'ailleurs alors toutes les conversations tiba bana Nemi na caméra nyonso service à renseignement ça alors tozi ba flux d'information ndeko l'enfant terrible la nini maître sanitaire la fa terrible valise sanitaire là bena attentif au limbo la bandeko caméra alingo ça ba déclaration moi grave pour na Tshisekedi parce que l'ennemi géré à FCC va comprendre que petit à petit Tshisekedi a livré Kabila devant ce pays. Alors bah c'est une caméra, bah garantir que non bah ça après bah bimisaé, mais une seule condition à ça bah déclaration ouverte tout contre Tshisekedi tous les Tshisekedi pas faut bah non moi si y a Tshisekedi ya moi sa caméra ami dalanda kai ya bah les penda do ya penda ya boité mais ya famille donc il y a des secrets mususu des mensonges des trucs tout ya do eza penda diabolisation mo do salti na batu musa ya musa idps ba oza dipé alors yango déjà na ntiba ni miso biso to le bato to informer bino alors comment no ko sa wana na OF sa zo luka ba garantir no ba bimi c'est ce que misa ndeni animbroglio pardon grosso modo elimbo la bano bola na siko
wana bazosala jeu ya kobimisa kamere aloba ba n'importe quoi mpo bayebi ke bango baza afile naosila koyebisa bino awa wana eza jeu balingi basala na suka fc samundi akomi na suka akomi na coin ya mire faci ya pousse ye ti na suka ya mire donc amoni naza na esika okende na miso te mpo kuna da bana mboka bandeko na biso batalamuka tobengaka batalamuka da bafongoli miso babisi bango babi ata boke wapi ata bozonga wapi Faci Beton aza na mission epa na ye mandat eza te bosala de toute façon bokende na nsima ya Faci boyeba ndenge bakonza mboka boyeba ndenge bakonza na miso sikoyo babi bango da basangani pion bango banda olinga te ezalaki kamere tokende pa nsima ya kamere toyebisa kamere kosana makambo ya kokosa mpoza moto ya lokuta lobo ba n'importe quoi mpo biso tokozala na nsima na yo tokosoutenir yo mais baosa erreur mpo na mix oyo Faci Beton asi makambo to bango babimisa kamere na mécanisme nini mpo kamere aza moyibi ya mboko ya mbongo ya peuple congolais abengisi des avocats français oyo fale baya yebake baza na majorité na parlement bakopesa mpe amnistie majorité mwana mboka antibal majorité wana eza susu na matina te majorité wana kala mingi tozoka sango ezokoya majorité eza tina te majorité ya lokuta eza na tina moko te majorité wana na confirme biso ke bango baza majorité chef de l'état anomaki informateur akendaki na parlement alakisa so majorité na bango sylvestre lukamba babimise premier ministre inégal informateur azala te ofa kende na l'Assemblée nationale a consulté majorité parlementaire alors ce caméra asali biloko wana ere yango la toyebi bato asali badéclaration mensongère contre teke des suka ndeni toyebi déjà bakabali na bango tous les complots na bango ekozala dévoilé oyo bakobimisa mnoko bango d'abord na résultat résultat élection nayebi te so bolanda procès troisième procès deuxième procès yabi ke non ma vie est à danger caméra aloba bodo nda aza 20 ans et pas politicien eza liwa aza son âge aba 70 20 ans wana do liwa et ainsi comme tu regardes cheveux pera bimisa nyonso so akufa na prison akufa kaka mais biso be tobosani te ntango abi ma vie est à danger suka longo suka sekela obaki nini bazoluka ngai te bazoluka nde mokonzi ya mboka da bisa secret siganga seke bango kabala bango zaki ya koluka mokonzi moko kodestabiliser Faci Beton basuki bakoki te bamoni ke babenolomba badémissionner badévoiler basecret nyonso bamoni kuna bango tona babi chose te toke pa camere caméléon akende kokosa makambo ya kosa camere a Rosana Tan Souste camere futur premier ministre ya FCC osuka nde wana eza ndoto papa ndoto FCC visitaka pa mbate papa mais visita Tibala suka premier ministre on eza à l'époque mais visiter camere ezaki à l'époque tant selon ba information ceux qui touche à moins que tikala dissous l'Assemblée nationale soit dissous était à quelqu'un dans le contexte que non ne soit botinda bo tchadani o ilunga après soit démissionné bon on va faire ça toi comme c'est Kabila pour aider comme fait ça lingate le troisième combo c'est Kamere sous quand la bande ko ezanti bal na to bato akobimisa Kamere comme premier ministre la ndenge nini mona mboka Kamere aza prisonnier condamné à 20 ans de prison papa tito ibi yo ya bana est-ce que moibi oza na prison makala yo ke bimisa pas comme premier ministre c'est quel mécanisme tous en état de droit toi état de droit Faci Beton ça ndé musala caméra longola makanti ona FCC longola makanti ka 2023 il faut na ça bona comme mokonza mo tapa on les ndoto ya baba na miso Faci Beton akangi nyoso ezala na maboko to matsoki ti papa mela no javel datu tala miso ne toza liste des années ba photo da Faci akina na Brazzaville ayebisi bino oyo chama kolokuna wana etala ya bakobwaka elokola mbwa awa ndeko na biso oyo aocha munoko mikolo oyo ngoi kasanji ye bosanaki yo komaki Marie Jeanne Bololé olati perruque na robe na talon ok na bichingo bilo katsa lelo komocha ba déclaration busoba Marie Jeanne te Marie Jeanne ozala na FCC ozala mutakase wana nani ngoi kasanji akomaki Marie Jeanne mais là comprendre na miso ko mbato bilo papa na yebisa ba ndeko ba otala biso makambo FCC da ekomi na suka na mitsu oyo peuple congolais zo continue ye ata bakei basangani ndenge nini basali nini suka na bango eza libanda na mitsu oyo Faci osa musala bonyoka mapona bino teke o Kamere ba osa bakabal pona bango bakabal tout eza échoué ko simbata makote. OK, merci. Donc toi qui est petit à petit que chité directement aborder les tout derniers points qui en cas des armées, ça mensonge, ça rumeur, ça ya mama solo. Merci beaucoup mwana mboka antibal na malobo pesi ngai FCC bulaki Congo ekomi lopango bango basombi basala ba n'importe quoi chef de l'état Faci Beton sala la ngonga longola soni on nzamba pesi peuple congolais alongola ba prière tout peuple congolais sala ya koloba nzambe pourquoi sala na za congolais habiter na peso mo konzi
oyo akoya akopeso elengi akozala sentiment akozala peuple congolais na ministre oyo désarmé akinga kati c'est vrai Tshisekedi apesi bango ultimatum avant a désarmer bango ayebisi tous les généraux naza na posa boyela ngai ba CV na bino toza na plus de 400 généraux bayaki na ba CV liboso ya chef de l'état baki moins de 50 biboya non ça musu batanga ata école primaire okutu bayebi ata kona komba général bayebi comment général de papa kana mai politique azu tous les ba rwandais bayaki na bango na fond ba rwandais bayaki na bango kuna habité Congo komi mboka na biso lopango na biso bino tout boya ata botanga te ata école primaire yo tanga te ata auto bien maternelle ayebi yango te kokoma komone ayebi te boya tosala massacre nabi baza plus de 400 moins de 50 o bayina ba CV na bango fachi habité boya akabo ayebi ba ba je mabe balingi ba nomination balingi ba grade balingi ba fonction boya bino nyonso na kin boya bino nyonso na pesa bino ba fonction sika na tombola bino to sa musala elongo ba sepeli ba bazala ba professeur ba créer ba grève ba guerre ba kidi kiliona ba mutu na kini wo ayise bongo ba bovana na Beatrice Hotel kala mingi te to na yana to solo na bino ba mona ka na tongo kili mundunda o États-Unis d'Amérique pesi ka mukongo we bino to boko tanaka na kati boko États-Unis d'Amérique boko zo formation armée na miso na ebisio kana mbisika azali makolo makolenga esika azala tshema boko na mutu oyo chato les arabes nyoka bakati mutu mukila makoningana na miso yo s'il vous plaît na miso sko yo désarmer ba désarmaki baza entêtement zaki na kati 50 militaires troisième fois ba désarmer sko fait ba désarmer te ba mususu ndambo ba la bomba kaka ndambo bazaki na kati mususu baki ba congolais mingi ba rwandais na ba ugandais o batama kabi baba na kinga kati koma eza bateau mobimati sko 50 militaires o bazaki za informé ndeni papa na miso yo renseignement ça dit que tona ba radar ata kanamba ke toilette ba wala ndela ata ora mama Olive Lembe ata baloki ba wala na miso kanamba tous les mouvements ça surveiller 50 militaires baki na kati bango baki ba congolais babité tuza kutokoza na sima individualité toki pona mamotali mboka na biso na miso oyo ba o batsere kuna baza ebele ba yaki ba rwandais États d'Amérique a poudrier yenda ça disco musala na miso black te fachi blendé fachi baleine o nga gros poisson o nga gongolo na kasa libumo wo asa ma sécurité. OK, merci na kasa libumo alors commentaire mki pa John Numbi wakokanga ba okanga eti akosala rebelle ba osala rebelle qu'est-ce qui va se passer au niveau armé John Numbi na Kinshasa baza toujours na Lubumbashi John Numbi général o atanga te général o agi rwandais o kanambe police yela biso na mboka ndoki ko wala congolais te bino bataye il dépêche non ces accords papa général John Numbi rwandais congolais te mubomi peuple mumeli makila makasi shebeya ndeko na biso shebeya lelo aza pina sa mabele chauffeur ya shebeya balai pa bambwa na pesa ba mwana tout c'est John Numbi balai pa bambwa nde tango bakangi shebeya chauffeur atikali na kati ya mutuka chauffeur atikali na mutuka na John Numbi atindi ba soda ba kende ko chauffeur ba kote na prison ba kote na kati ya boloko chauffeur azaki costaud munene tango ba police ba ko ba soda ba zo benda ye ba ko benda te ba bendi azo résister ba benda résister bazi ba betie masasi ko beta betaki masasi bazi ba bimo ba siko ko cheza te ba kena sima ya kije ba kena sima ya kije ba pesi ba mbwa ba lia chauffeur ya shebeya papa ko so na kata ko papa to landa yango ntalobango asoda akima za libanda nani na ba bosani kombo na ye milangu te kombo mo ya mo azak adjudant donc ba lia chauffeur ya shebeya pa ba mbwa ba bende ko bende mbwa na ndako nani na kije quartier général ya nini ya armée bango na ya kije na bango na quartier général bango Oscar John Numbi azaki ona ye ba chauffeur ba bendi chauffeur boy ko kinde bazu ba betse ma ça ba betse ma ça ba moni ko chete ba John Numbi pesi auto ba zoye ba kinde pesi ba mbwa donc ba lia chauffeur ba ya shebeya pa ba mbwa ba chete na mabelete mbwa ndalia etina mikolo ceci là c'est procureur interpellé aux anaba papa yo ne peut être que le maman est depuis quand la biso d'information ngala na musique na na balete na information chef John Numbi aza sanguinaire meli makila ba déclaration ça qui wana que non aza agnoté fachi osa da musala papa ami tango fort to tchela na to contrôler baté tango fort to tchela na to contrôler tango fort inde na que aso John da remise salamit remise de salamaki John Numbi na nani ndeko na télévision papa na ebiso na miss oyo fachi obeta bango tiko tak on doit déboulonner en douceur
baza ba dinosaure en cravate rouge kanamba police asali 18 ans na mboka o azala kwa nzita baoba to facha bina okyo kata moto likolo mama boitela bando kata misisa na ye misisa o ya mabe o esala ko boma mboka ko créer piscose na kati ya mboka na facha kati tous les misisa John Numina mix o esika azali makolo makolenga premier ministre akei kuna ake ko zoyer na jet privé aboy ko kende mais na la information sous conditionnée babi déjà aza aza maboko aner. OK, merci. To pena sous émission mon émission eleki ba c'est que belezo bima o ngamo lazo kama biloko balia chauffeur ya chebe na mbwa tara za télévision za ngonga to comme na suka vai santé liba suka ba de boîte na numéro téléphone. Merci beaucoup na balandi partout bosu libaku ya kolanda biso. Na pesi bino d'abord mbote belela ba merci beaucoup et là qu'on a conseillé bino peuple congolais na conscientiser bino na tango yo beaucoup tena so mona na buto soki na tango na bito za moral moko tout ça ba peuple congolais to longola entre bal Fachi Beton aza congolais lokola yo o to bi papa na ye to bi maman na ye to bi ndako ya vandaka soki apesi biso musala te biso peuple congolais inde na limité wo mama Marthe moi na Fachi apesi peuple congolais musala te et là on a vu ça bandeko FCC pe mo bandako pe melayaki ya nzambe dikolo mais sécurité na bino zaki ya Fachi Beton na mission Fachi Beton ati déjà mokolo to pona bino ba dinosaure en cravate rouge makelo bo sala bino mo mona lelo FCC bato ba bengaka coup sur coup asimba na Kalef Mouton patron aner babi ba boyi dictature le roi ba meke ba banda na banda to bisi bino bolinga te boko mesana na miss oyo na bo bengi dictature te na miss oyo peuple congolais boko nena boko to tika na marche moko esoko to kosala inde na kati ya kinga kati wo biso moto zoena maboko peuple congolais prenez-vous en charge surtout vous les jeunes bolonga makambo o ngamutai DPS ngamuta lamuka ngamuta boy to lingi makambo wana to bunda bituma pona nation oza licencié oza diplômé oza gradué oza wana fils du pays il faut zo elenga kozala peuple congolais kala mingi te fachi da sale musala pona bino esikeka abolia bo sepela merci belé partout bozu libako ya kolanda ngai numéro na ngai zali plus 243 90 60 34 158 plus 243 90 60 34 158 merci beaucoup OK on to comme na suka émission na biso émission bolingaka tolo bato tokoloba ezaki ndeko na bino Moïse mon kantiba on invité qui Vali santé na ine tout ça décryptage ya actualité politique bo zo vidéo bo partager partout dans le monde bo prier pour na biso bo prier pour na RDC petit à petit ça cheminer pour na tozala délivrer na carte ya République démocratique du Congo. Merci mingi na John Maboke Bende. Oza c'est ma caméra bandeko tout au bandaka biso affaire à suivre. Ciao. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Oninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, taratangwe koleka moninga tala bato bako kende okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo tala bato bako leka tango ekomema ngai tango ekotika moto te bakulutu bayakala basi bakende moninga tala tango ekomema Api Charles Mombaya si akenda kala otango eza komema ya mari si akenda ye misa mungolo we tala tango ebebi ye papa de baba si akenda kala tango eza koleka ale moloto we si akenda kala otango eza koleka ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala tango eza koleka Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala tango eza koleka tango ekotika moto te
ntango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te, abangaka moto mbongo te, ayokaka pe mobola mawa te. Liwa etango ayaka amemaka moto nyonso ntango ekoleka ndenge na bomoi na yo epai na Yawe. Ntango ekomema ndenge na bomoi na yo mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tangwe kome mai. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala tangwe kome mai. Tala tangwe komema, tangwe kotika moto te. Engela bomoi na yo. Tala bato bakokende osala ndenge nini ye. Okotikala ebende te, okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Engela bomoi. Moninga, tala tangwe koleka ekolo nyonso bato bakokenalela mpona nini nalela mpona nini le temps passe. Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Nabongisa bomonanga mpona nini. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini. Natangisa makila na boma bato mpona nini. Soki nyonso ekoleka un jour. Nabanga kufa mpona nini. Soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka. Le temps passe.